oyo eza avenue Yoko, toza na rivière te, mais toza na avenue. Et bandeko ya avenue oyo baza obligé ya koluka solution na ndenge na bango. Moni ndenge batomboli avenue pona kokima kaka maye kote la bango na mapango te. Yango moni basali ba béton ya minene boye. Pourtant na scène nango toza na macadam oyo belge atikaki. Alors tant que l'accès bino école Mwinda, il faut que bouka bato batongi likolo ka niveau. Bon monaki on dirait tozolo ba pona sentiment. Mais pourtant tozolo ba pona réalité. Imaginez-vous, naza vraiment na avenue Yoko, oyo euti avenue école Makia pona avenue d'université. Regardez résultat, il y a mai oyo bino bandeko bozo boya to la kisa. Mai o baka niveau oyo bozo boya babuka. Mais botala ba conséquences na ba dégâts, na ba désolation oyo ezo créer na kati ya yolo. Awa nazotambola na bimi avenue Yoko na kwei siko na direction ya Kasangulu. Awa nazobima na place obino so boyebaki place Mundele Ngulu. Na bino bandeko boza libanda mboka botala nanu. Awa toza na place Mundele Ngulu. Bozomo na place Mundele Ngulu ndenge koma. Oyo boyeba ki bino mo place ba changeur ba cambiste nyonso ya yolo bazalaki. Menzele koma impraticable. Nazo préciser bien. Awa tozali na direction Kasangulu. Oyo euti kobanda avenue Kikwiti kuna na hôtel Pégal. Eye boye tout droit eleki mbaki ti ebimi la police à mabanga et continuer katisi kapele kei kamina. Mais précisément place Tovandi ezali croisement ya avenue Maker na avenue Yoko. Oyo tobenga place Mundele Ngulu yangoyo. Alors boye bisanga lelo quartier komi boye po mapangu moko misatu batonga na bango likolo ya caniveau et que bolingi babuka bango te. En tout cas bozwa décision.